Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voyant Simba Gartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le lobby sonyo sona bila rebutige, Tokota Nebisotolata, voyant Simba Gartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo ngandi kolobino ya mosi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na yeli bino lisolo na ngaya kafu. Mama Bijou d'or na yeli kopesa bino conseil ka ndenge na pesa chaque vendredi na 20h30. Mutunyo so tout oyo kutai da vidéo pour la mbala ya liboso. Nano s'abonner à Bijou d'or TV. Mama Bijou d'or alobi avant banda koyoka lisolo s'abonner à Bijou d'or TV. Ngonga wane ya notification lelisi la nga yango pour na makamu nyonso tuna banda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso. Mama Bijou d'or abeta masolo ezaka chaque vendredi na 20h30 au moins kita mususu contre-temps. Mama Bijou d'or alambaka na sala ba recette ya bandele, na sala ba recette ya batu mwindu. Ata beso ko bengingo ngo senga ta mususu commande ya eloko moko yeba kosala te omekina ko tuna Mama Bijou so Mama Bijou d'or ayebi na osala vraiment vidéo na kotia na chaîne et puis komona eloko wana ndenge nini balambaka. Mama Bijou d'or na sala émission na ngaya ba Amser oluka alibala contacter Mama Bijou d'or na numéro oyo salela nga vidéo pesanga to tenter chance to luka Amser na yo esikani azali. Mama Bijou d'or na sala promotion des stars Ozara star. Contactez Mama Bijou d'or pesanga ba œuvre na yo ozata musu na promotion ta musu ya musique na yo ya nzembu na yo contactez nga to salela ngo promotion soki po lingo zo contrat na ngai na tara ba œuvre na yo chaque émission na nga pourquoi pas na osala yango Mama Bijou d'or na sala vraiment makambo be na tara ba information zo likana na Congo na tara ba gag na tara ba théâtre na tara sala vraiment makambo be s'abonner na Bijou d'or TV aux ala jamais dessus partager ba vidéo na pour nous soutenir vous sala ya Mama Bijou. J'aime là on a vraiment na besoin telanga ba j'aime so moni émission na nga ko beaucoup donc kotikate j'aime na yo ni Mama Bijou d'or azala mo besoin Mama Bijou d'or na lobi vraiment makambo surtout na salaka naza a pour na bino naza kotiela bino na ba publicité ya maison de passage na biso o eza na Irebu A37 na Matonge okendenge na yo Congo contactez Mama Bijou d'or na numéro oyo zomona Mama na biso Florette na Bruxelles okende Congo Mama Bijou d'or alobi benganga réserver place na yo ya kolala okozala jamais dessus natiela bino ba publicité ya maison de passage na biso ya voiture à location na biso oza besoin louer voiture à partir à Congo voiture na biso ezali papa na biso na kombo ya Didier Kapela voiture yango naza kotiela bino Mama Bijou alobi na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique Mama na biso na kombo ya Pichu na Kiangata Faida Kiangata Mama Faida na yebi yo linga kolata depuis ba Congo OK congé na Congo kende na boutique na biso na Irebu A37 okokuta biloko nyonso tout okokuta ba vitamine o ngala zomela ba vitamine o toteka ba sucre o batumi ba mela yango pour na tam susu alinga na sucre na nzoto te vitamine na biso yango yo nazomela po pesa nga makasi tozala na ba vitamine tozala ba semu tozala biloko ebele Mama na biso na kombo ya Doris à partir ya Turquie Mama Bijou lobi mukolo okende ki en tout cas contactez nga maison de passage na biso au Rosala jamais d'ici partager vidéo au pour bande ko mingi au bazala na Europe bayaka la Turquie kuna oye bisanga bango déjà sango ke naza na serre nanga moko azo sala publicité ya maison de passage moeza na Matonge na Irebu tala ba vidéo na biso soko lingo kende Congo contactez Mama Bijou
apesa o ba renseignement toza na ba chambre à partir déjà ya 15 euros okoki kozwa chambre na yo so okosala plus de 2 semaines so okosala moins de 2 semaines chambre na biso wana ezali na 20 euros par jour toza pe na ba oyo eza ya ba 25 toza pe na ba oyo eza ya ba 30 contacte nga na numéro oyo kozala journée de si natieli bino ba publicité et puis nazongela bino ya kobetela bino lisolo ndenge ndeko na biso ya mwasi aza kolela mpona nini parceke bilobaloba oza na mobali no so mobali no asalaka yo bien so mobali no apesaka yo bambongo so mobali no atretaka yo kitoko pourquoi obetela baninga lisolo ete ya biso totala publicité eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Oui, bandeko na ngai asi botali ba publicité bosepeli na ba publicité na biso naza na kondima ke faida kiangata esiko zali na France osepeli naza na kondima ke ndeko na ngai Marie na Paris osepeli na ba publicité na biso et puis ndeko na biso na kombo ya Ifala na Canada osepeli na ba publicité ya Mama Bijou pourquoi pas pitu na kiangata Mama Bijou d'Or na lobi ndeko na biso ya mwasi apesinga lisolo na kombo ya Mama Naomi. Mama Naomi avandi na Congo alobi Mama Bijou na landaka yo na kin. Landaka yo a partir ya kin na sepela ni obeta masolo ba polémique te, obeta masolo pona kote ya biso. Pona kote ya biso ba jeune fille, pona kote ya ba mama en tout cas kote ya ka batu nyonso tout Mama Bijou mekana ni kobeta lisolo oyo ekomeli ngai. Mama Bijou ngai nazaya na fiancé na nga. Fiancé na nga vraiment azwa ngai vraiment donc moi na mukie. Fiancé na ngai asalelaka nga tout oyo vraiment balobaka tout. Fiancé na nga avandaka na nga bien etake mwasi na ye, famille ya biso bayebi ye. Nga vraiment na betaka tolo da ba camarades na nga, na yebisaka ba camarades na nga. Fiancé na nga akoma papa na nga, fiancé na nga akoma mama na nga. Na botami na famille moko ya mbongo te, toza na biso na famille ya pauvre.
fiancé na nga zwa ngai banda mwana muke abokolaka nga apesa nga mbongo biloko kolia nazangaka elamba te nazanga mafuta te tovandaka na ye très bien aza tendre aza vraiment na bakalite ya mibali ndenge tolingaka mobali malamu nabetaka bamasolo nakumisaki mpe bakamaradi na nga bayebi bandeko na nga bayebi naza na cousine na nga moko toza na ye apres mpe baage moko nayebisaka ye mpe kaka toujours parce que cousine na nga akutanaka toujours na mibali oyo banyokolaka ye nayebisaka cousine na nga alobi en tout cas nga naza na chance nazwa mobali na nga nazwa copain na nga asalaka nga boye copain na nga azongiselaka nga boye soki copain na nga asali nga kado ifo nayebisa cousine na nga ifo nayebisa bakamaradi na nga mokili moma bayebi ke na lela na nga mobali na nga sikoyo mama Bijou eloko na ye kopesa yo lisolo parce que cousine na nga adétrôné nga mobali na nga natieli bino video ya mama na biso na kombo ya mama Naomi mwa ba extrait atindelaki nga po asalaki video mulai nga mona kati ndambu boyoka comme ça nazongela bino à tout à l'heure mbisi bandeko na nga ntango nasi natie video na chaîne nde na ye komona ke YouTube azoboya yango nameki kolongola nanu ba image ya ndeko na biso ya mwasi oyo atindeli nga na Congo natala soki ekoleka soki bomoni ke donc ba image wana ezali te bolimbisa na longoli yango parce que YouTube aboyi nasi bo comprendre lisolo malamu lisolo ni mama Bijou alingi abetela bino pona kopesa bino kaka conseil basi oyo ba kumisa mibali na bango ozo kumisa mobali na yo wi ko kumisa mobali za malamu mais yeba nani ozo kumisela yeba ndenge ni ozo kumisela mobali na yo surtout ba intimité na bino ta mususu il faut pas koloba ngo na baninga mususu bazalaka influencé a tenter ka mobali na yo ou bien tenter mwasi na yo parce que koloba trop yepe à vivre ndenge moko pe na bana tango bana na ota mususu bazosalela o ba bien bana o bazalaka bien il faut koyeba donc ndenge ni obanda kokumisa bana na yo epa ya bato parce que ozokumisa mwana epa ya mutu oyebi motema ya mutu wana te donc tozalaka vraiment ekenge tozalaka prudent donc toyeba makambo nini tokoki koloba parce que bolamu na yo esengo na yo eza esengo bato nyonso tuté bozwi na yo récite na yo eza na mutu nyonso to kosepela nango te donc tozala vraiment ekenge merci. Oui bandeko na nga nasi bino moko boyoki koloba na ye komona ye boye aza na ye jeune fille boyoki ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Naomi ndenge aza kolela bi mobali na ye azalaka bien mpo na ye mama na biso Naomi apesi nga lisolo mpona kopiyebisa mama Bijou pesa batu conseil ngai na perdre copain na nga parce que kokumisa ye eleki copain na ngai ndenge tozoloba boye cousine na nga asali nga mosinzo cousine na nga akomi kobima na copain na ngai donc nga na copain na nga mokolo nakendeki na ndako ya copain na nga po copain na nga aza na ndako na ye malgré abalanga te me nakendeki kuna famille na nga bayebi ye mokolo nakendeki na ndako ya copain na nga nake kokuta copain na nga na cousine na nga aza kolamba toswani cousine na nga lobi oui mobali ya mutu azalaka te abala yo te donc makambo nyonso tu oyo yebisaka nga kaka yo nde oprofite nango nga mpe nakomi mwasi na ye sikoyo ye nde mobali nde mutu akopona biso bandeko na nga naza vraiment na posa lisolo oyo ekende mulai te parce que nde bozomona nga boye naza éprouvé nauti kokufela oyo azali cher mpo na nga cousin na nga mwana ya papa leki na nga na kombo ya Fifi Gwango que son âme repose un peu nzambe yamba molimo na yo mama Bijou il fallait kana beta lisolo parce que mwana na biso na kombo ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Naomi apesinga lisolo na e si eumele sesa liba 2 mois chaque fois benga nga pona otu na mama Bijou lisolo na nga beta yango opesa batu conseil bandeko na nga lisolo na biso vraiment ezali boyoki bino moko mama Naomi ndenge alobi mama Bijou donga na eka kopesa bino conseil kopesa batu babone na nga tout ou bopesa nga confiance bozela nga chaque vendredi na 20h30 pona boyoki loko ni mama Bijou do akoyebisa biso
Mama Bijou d'or na lingi kana pesa bino conseil oza na mobali na yo tika kokumisaka ye epai ya batu epai ya bandeko parce que oya sali ndeko na biso Naomi Mosinzo aza camarade te aza cousine na ya bi cousine na ye propre mutasali ye Mosinzo oyo mobali peta bakutaki ba mobali peta basimi bale bakutani wana mobali penza poni na ye cousine atiki Naomi abunda Naomi abima Naomi akenda tikali na ye na cousine wana donc elingi kolobake libala dani kifiançailles ya Naomi na papa na biso esili cousine abebisi siko cousine nde tozoloba cousine mutakomi mwasi ya tata wana baboyi na tanga kombo na ye parce que azali cadre na kati ya Congo botala sort ndeko na biso ya mwasi ya bo azangi libala pona nini azangi libala kaka pona kokomisa parce que tango ndeko na biso ya mobali akutaki cousine na ye na mobali na ye cousine na ye alobaki nini alobi okumisa mobali yango trop yango nga moko nalingi na vivre et puis na vivre namoni makambo oyo olobaki eza ya solo bandeko na nga eza na basi mosusu bazalaka na donc nayebi te basi mosusu bazalaka na réserve te makambo mingi makambo ata ya mbetu ya chambre ya ye na mobali na ye ayebisaka bakamaradi Mama Bijou d'or nga natanga keloko na kombo nango te parce que bana nanga baza babone ya chaîne nanga batu mingi oyo bapesanga confiance balingaka te na kota na bakatikati ya makambo wana yango bomona na beta masolo nanga ka oyo epesaka batu conseil makambo na bino ya bachambre ya banini pona nini okoyebisa baninga ki mobali nanga azalaka bobo mobali nanga azongisaka boye pourquoi po baninga basala nango nini bandeko nanga botala ndeko na biso ya mwasi azangi copain na ye parce que abetaka na masolo ya mbeto epai ya copine na ye epai ya bacopine na ye epai ya cousine na ye akraki alobi nga moko ifo na découvrir nga moko ifo na mona bandeko na nga Mama Bijou nazopesa bino kaka conseil tozalaka na balimite ya obeta masolo na biso nauti kobetela bino vendredi passé nabetelaki bino lisolo na lobi lisolo na nga nabetaki tellement nazala na batitre ebele lisolo na Mama Bijou nabetaki vendredi passé c'était quoi encore attends naluka lisolo nabetaki titre nango parce que ezalaki vraiment capital nazwi bato ebele babengi nga mpona koyebisa nga Mama Bijou tozwi ya mingi na lisolo oyo yo obetaki nabeta deja lisolo mpona koexplike bamama ndenge batikaka bana na bango nzala mpona kamba bama kelemba bapapa mingi babengaki nga Mama Bijou merci parce que mwasi nanga asalaka yango Mama Bijou merci parce que ex nanga mosala na ye yango wana oyo nautaki kobeta ezalaki ya ndeko na biso ya mwasi na mboka ya Allemagne na kombo ya mama na biso Élysée. Mama ya biso Élysée apesaki biso lisolo titre nango ezali ndeko Élysée na Allemagne copine na ye apesi ye oui copine apesa moninga conseil ke kanga na o matrice kobota lisusu te après ndeko ye komona ke na suka ezalaki ke copine na ye wana ye moko azalaki déjà matrice basi balongola donc abandaki lisusu kobota te abandaki kosala bongo mpona ndeko ya camarade na ye abota lisusu te parce que ye soki azomona bato bazobota epa na ye ezosala ye pasi botala bagenre ya lisolo Mama Bijou d'or abetaki nasi bozwaki mingi pourquoi donc okotika okoyoka biyoka pourquoi bino basi mosusu ozala na maîtrise te lisolo na yo ozobetela baninga tina kati okobeta masolo ya bachambre na yo mpona nini en tout cas tozalaka na baréserve eza ya bato mosusu kozala na camarade ita mosusu ya Mama Bijou après obandi koloba ke Mama Bijou abetela nga lisolo boye Mama Bijou atindaki nga boye c'est faux Mama Bijou d'or nga nazalaka na balimite bacamarade nanga bazalaka nanga bayebi nazalaka na limite masolo mingi nga nabeta ta mosusu ya bana nanga ta mosusu nalambaki boye nazongisaki boye tosuka kaka bongo eza na kamoninga moko aloba nanga Mama Bijou fungwamaka te c'est ça moi je suis comme ça de nature je suis comme ça après mpona fungwama ta mosusu après 10 ans nde naye kofungola ta mosusu motema mpona nayebisa camarade likambo nazalaka ferme na makambo na ngai totika koyebisa salite ya mobali na yo koyebisa propre ya mobali na yo libanda po esala bato nini
eza mobali na asombelaka yo mapata okobetelaka camarade oyo ozobetela oyebi motema na ye te oyebi motema na ye te bandeko tozalaka na maîtrise kobetaka masolo ya mobali na yo libanda te kokumiselaka bato mobali na yo te yo ozokumisa mobali na yo oyebi moto ozoyebisa ye soki azoyoka ndenge nini akoya kokota yo katikati asimbelo atakisi aboma yo mpo atikala na mobali wana bandeko toyoka tochange eza ya balimiti tozalaka na limiti ya masolo tobetaka tala ndeko ya mwasi aleli abi mobali na ye azalaka bien mobali na ye asombelaka ye bamafuta mobali na ye asombelaka ye babilamba lelo kuzine asali ye mosinzo mpo na nini parceke ye moko afungolaki porte eza kaka na bamama te bapapa mosusu mpe basalaka yango yo papa ozalaka na mwasi na yo betelaka baninga toujours mwasi nanga asalaka boye mwasi nanga azongisaka boye mwasi nanga moninga mobali mosusu akoloba lobi yo okumiselaka biso kaka mwasi wana tikanga mpe nasala bisalasala ti mwasi wana alinganga namona soki donc eza ya solo makambo olobaka papa okumisaka mwasi na yo na misu ya bato mpo bato basala nango nini parce que libala oyo bato oyo bolingo ezali ata bolobi te komonana emonanaka na baacte parce que soki olingi mutu na yo kosala mutu na yo mabe te place bovandi ta mosusu na mile baokamwaka ta mosusu bango basalaka buzoba yo osalaka buzoba te parce que ozorespecte mobali na yo ozorespecte mwasi na yo et puis c'est tout tokumisaka kaka mobali na nga vraimen aza papa ya ndako mobali nanga penza en tout cas na ba devoir abana na banini asalaka même makambo ba chambre nanga na oloba te na oloba ko esala bino nini pona boya bomona ube pona boya bosala nini mobali ata sombeli ngai eloko na koya koyebisa bino po bosala nango nini parce que eza musala na ye aza obligé eza donc devoir na ye plutôt ya kosalela ngai soki akosala te peut-être azala yango te mais soki azala yango aza obligé fo asalela nga bona yo abetela bino masolo pourquoi soki mobali asombeli nga voiture bomona kaka nazopusa voiture il faut naya koyebisa camarade ke mobali nanga asombeli nga voiture mobali nanga asombeli nga voiture ezokute comme ça ezozongisa boye mpo bato basala nango nini bandeko ya basi tochange bandeko ya mibali tochange totikaka kokumisaka bato totikaka kotika kokumisa mobali na yo na misu ya bato tika kokumisaka mobali na yo pamba parce que muto ozokumisa mobali na yo oyebi ye te ndeko wana oyebi ye te soki abulaka nini ta mosusu ye nano azwa mobali ya bongo te surtout na baniveau ya bakongo wana olukaka ata mosusu mwa kisi moko abwakeli mobali na yo na verre mobali achange parce que yo moko moto livre ye kokumisa eleki bandeko ya mibali totika kokumisa basi na biso nayebi mobali moko bande kokumisa mwasi na ye trop camarade na ye asala makasi mpenza ti abima na mwasi na ye wana mpo na nini parce que mobali kokumisa mwasi eleki totika mutu balingaka bamonanaka na baacte bamonaka bino bozalaka toujours bino mibale bamonaka ata mosusu yo osalaka buzoba te bamonaka ovandi nabenga mwasi na nga nazosala boye nazongi nakuta mwasi na nga na ndaku nasala me nayebisa bijou asalaka boye bijou azongisaka boye bijou alambaka bien oui bengisa bango baya bango na ndenge nalambaka me koya kobetaka masolo nanga ovandi ka obetaka bamasolo ya bino mpo na nini surtout bamasolo ya bachambre ya banini okoyebisa bato ebi eza mpe na éducation eza ya bato mosusu bazalaka na éducation te obetaka buzoba na miso ya bato mpo nga nabenga yango buzoba ezaka makambo ya bato mibale troisième personne pourquoi tochange parce que ndeko oyo makambo abengaki nga mingi alobelaki makambo ya chambre oyo ye alobaka moi je peux pas nga nakoki koloba yango te mpo na nini mama na biso na kombo ya Naomi copain na yo akei parce que yo moko moto livre ye cousine wana alobi oui yebakende kodécouvrir makambo nini oyo yo olobaka ete ya ndeko oyo ozomona nga soki ozala na caractère ya kokumisaka mobali na yo parci parla kobetaka masolo na bino place ya bato tika etalaka bango te oyebi moto ozobetela ye lisolo te tika ndeko na ngai ya mwasi kokumisaka mobali na yo partout kokumisaka mwasi na yo partout eza ya babiloko mosusu tokumisaka te bato bamonaka
olobaka na yo te me bato baza komona tika bango bamona tika bango bajuge na ndenge na bango tika bango bakanisaka na ndenge na bango pesaka bango devoir na opesa bino devoir o bijo azwi mbongo otonga ndako wana wapi ya botikala kaka bongo o bijo asombi voiture ola ndenge nini botikala kaka bongo pesaka bango devoir kenga na vanda nabetaka masolo na wapo yo osalanga nini bandeko abasi to changer babiloko ya mike boye yango wana biso moko toza kolivre bamibali na biso yango wana biso moko toza kolivre donc toza kolivre basi na biso moto ozobetela ye lisolo ata mosu aza sensible na nakutana na likambo ya boye na vi na ye te akosala makasi ye bakutana nango bandeko boyebi makambo nini nazolinga naloba to changer makambo etali mobali na yo ezali ya yo ezali ya bato nyonso tu te kobetela bandeko na yo masolo nango te kobetela bakamaradi na yo masolo nango te paske ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mama Naomi na Congo asimbi mutu mobali akei paske kokumisa mobali na ye eleki atindaki video mulayi na kati nga alobi boyoka kaka ndambo kokumisa mobali na ye eleki mobali nanga asalaka boye mobali nanga azongisaka boye mobali nanga asokipaka nanga cousine a claqué cousine alobi non ngai pe il faut nabima na copain ya cousine nanga yango ala pe esalami sikoyo mama Naomi a perdre parce que nani mobali na ye atikali na ye na cousine bandeko nanga conseil na yaki ka kopesa bino na journée ya lelo yango yo eza vraiment pasi bato mingi bazalaka na défaut wana makambo ya ndako na yo ozobeta yango libanda mama bapesa biso conseil balobi ata oza na nzala pakola mafuta na munoko bato bayebaki oliaki ndenge moko mpe kaka ata mpe bomengo yango mobali azosopela yo zala na yo bien bango mo bamona bajuge bango mo na mosika bango mo bazwaka devoir ya banda koba akendeki Kongo azwaki mbongo wapi azwaka mbongo wapi adefisaka mbongo azongisaka boye azwaka ngo wapi batika na ba devoir me yoka nga munoko na okoloba ngo te bayoka yango na munoko na yo te ndenge moko pe kaka eza na basi mosusu pe soki aboyani na mobali abandi kosala chantage koloba n'importe quoi bato bazala na tina nango te bato bazala na tina nango te tika bango moko bajuge bango na baboyani mpona nini bakomi kobeta ipare ezongisi mwasi mobali mosusu aboyani na mwasi na ye akotikala koyebisa bino eloko nini baboyani na mwasi na ye te bino moko bojuge na ndenge na bino moko bokanisa na ndenge na bino c'est comme ça mutu ifo ozalaka discipliné mutu ifo oyebaka ozala na balimite ya masolo bakosela yo makambo abetelaki biso lisolo azongiselaki biso boye bango mo mutu bakoyeba parce que naja lokola mwasi lokola nga natikalaka koloba na mutu likambo na nga te nalobaka te bojuge bomona soki bomoni mpe kaka wana ya likolo oyo akati na babetela bino pourquoi pa bosala nango nini mama bijo alobi bandeko na ngai ya basi tobomba bamibali tobomba babienfait ya mibali na biso tobomba babienfait ya basi na biso parceke moto ozoyebisa ye oyebi te soki azokanisela yo nini soki azobulele mwasi na yo nini ntango abanda komona mwasi na yo abanda kokanisa kaka makambo oyo oyebisaka ye suka soki aza mobali mabe kopesa ye intuition ya mabe intention ya mabe mpona alinga kaka mwasi na yo soki akoki mwasi na yo na boye te akoki kosimbela ye ata kisi akoki kotiela ye ata soki roche soki esika moko na feti kaka mpona abima na ye mpo amona eloko nini oyo olobaka bandeko ya basi tobomba babienfait ya mibali na biso kobetaka makambo ya mobali na yo na bato te mpona nini mpo bato basala nango nini tala ndeko ya mwasi na kombo ya Naomi na Congo aza kolela bimama biju beta lisolo nanga tanga kombo nanga benda bandeko ya basi matoi totika kolobaka makambo ya mibali na biso epai ya bato mama biju na asi nalobi ke lelo nayebisaki bino naza na besoin video ekende molayi te parce que naza éprouvé nasi message ekomi ndeko oyo ozotalanga soki ozalaka na caractère wana tika soki nano ozwa kute mama bijou dor alobi oui en tout cas tika
sukisa kobetaka masolo ya mobali na yo epai ya mutu te ata leki oyo ya yo kobetaka masolo epuis eza ya bafamille mosusu batikala koloba makambo ya boye te na kati ya famille na leki na yo bobeta ti baintimité na bino na bachambre mpo na nini mpo na likambo nini mpo asala nango nini bafamille mosusu bazalaka vraiment sans tabou bavandi bazobeta masolo ya buzoba mpo na nini bino bacamarade bovandi bobeta masolo ya batéâtre totalaka na biso batéâtre totie théâtre tozotala tozoseka totamusu tokoseka mobale ye te lelo toseki na biso kaka likolo mena kokobetelo masolo ntina kati te naloba mobali nanga azalaka malamu naloba mobali nanga azalaka mabe mpo yo osala nango nini to changer mama Bijou alobi vraiment bandeko nanga tozala mayele tala ndeko wana ya lisolo na betaki vendredi passé ndeko wana akanga mabota kaka mpona biyoka mpona camarade apesi ye conseil oyo lisusu ndeko ya mwasi alobi mama Bijou beta lisolo nanga paske nga mona kabi mobali nanga bilobaloba eleki nga nalobaka na masolo ya mbeto epai ya cousine nanga lelo cousine nanga alobi ye mpe il faut avivre makambo oyo nga nalobaka faute eza ya nani bino moko bopesa réponse mama Bijou do nakomi nanga vraiment pembeni na kosilisa wana ezali oyo bato oyo balobaka eza mpe lisusu na bato mosusu akobetela yo lisolo me eza lisolo fonde aza kokosa yo bandeko nanga tolandaka mpe masolo oyo bato babetaka te eza na camarade mosusu alobetela yo kaka lisolo mobali nanga asombeli nga voiture ta mosusu mobali ya bato asombi voiture wana te ye moko bambongo na ye abombaka asombi voiture akokosa yo kaka mobali nanga asombi yo pe oyale yo okei na ndako yo na mobali na yo menasi mpe mobali na yo mpe asombela yo nzoka camarade na yo wana akosaka yo masolo babetelaka biso eloko nini elakisi oyo eza ya solo akoki kobetela mobali na nga aza danger osali makasi obomi ta mosusu camarade na yo mpo tikala na mobali wana ntango okotikala na mobali wana omoni makambo oyo mobali nani camarade na yo bandaki koloba eza yango te sikoyo okosala nyonso obomi mutu obebisi doki camaraderie na yo na camarade na yo kaka mpona ozwa mobali wana ntango yo moko koaproche mobali wana omoni makambo oyo bandaki koyoka na camarade makambo oyo Bijou bandaki koloba yango oyo te totika bilandalanda biyokayoka epi bilobaloba mutu eloko nini elakisi oke camarade na yo alobaka mobali nanga surtout na bafete ezango bafete de journée de femme monaka mwasi atieti batieti bakado na ba Facebook na ba statut mobali nanga asombeli nga boye mobali nanga azongisi nga boye ale yo wana mpe motema bu oyanga bapesi nga eloko te ale trouble na ndako eloko nini elakisi oke mwana mwasi oyo atie bafoto na statut na ye ke mobali na ye asombeli esaki ya me soki ya 5 ya 5000 euros eza yango ya solo obebisa libala na yo kaka mpona nini mpona camarade alobaki mobali nanga asalelaka nga boye mobali nanga aza danger mobali nanga aza boye yo obebisi yayo libala mwasi mosusu ta mosusu amoni na ye pasi mpona kozwa eloko moko boye ye moko me na munoko mobali nanga asombeli nga boye mobali nanga asali nga boye kado oyo kutu mobali nanga apesaki so boverifie ta mosusu eza nango yango te sikoyo yo mutu mobali na apiaka yo te tellement lokola camarade na alobaka mobali nanga asombeli nga mobali nanga asalaka nga boye yo okomi kodruke no badoti balobaka okomi kodruke oyo yayo mobali ti obomi yayo libala nzoka mwa camarade na yo akosaka yo bandeko nanga tozwa mayele lelo avoma conseil eza te eza na 2 point wana natalisi bino kota bato balobaka bilobaloba bato balobaka bilobaloba pourquoi babienfait na yo na mobali na yo etali bato te epuis bato balandaka makambo oyo bato na balobaka ntango mosusu mpe makambo azoloba kosi na ye makambo azoloba na ntango mosusu eza nango ya lokuta ntango mosusu mpe mama Naomi ya bandaki koya alobi makambo bandaki koloba oui c'est vrai c'est ça kaya mama Naomi c'est comme ça mais ekoki kozala mpe mama Naomi bandaki kokosa abandaki kokosa ke wi mobali nanga asombelanga boye mobali nanga asala boye ntango mosusu ayebi place nini azwaka bambongo na ye epuis yo sikoyo cousine olobi bon ngai fo nazwa mobali ya mama Naomi ntango yo cousine ozwi mobali na mama na biso Naomi okomi na mobali ya mama Naomi mobali ya mama Naomi omoni mpenza liboko beton moto akabaka te omoni makambo mosusu babandaki koloba na chambre eza yango te sikoyo
bakosuka api obomi déjà kindeko na bino likolo ya bilandalanda to tika bilandalanda bato mosusu babotama baza na bango kaka balingaka kaka se faire voir ata zwi voiture na ye na crédit apusa mobali nanga moto asombelinga balingaka bato bamona epuis batangaka bakomba mobali surtout bakamarade bazalaka so bovandi be mobali nanga tangaka kombo na ye ka mosu alingaka mpe mobali wana te nayebi bajara bato bafi ya boye banda avanda so bovandi kaka komba mobali na ye kaka komba mobali na ye soko landeli ye mpe biyebibeti na se asalaka mobali na ye bambala suka mais kaka komba mobali na monoko nga bafandela baninga na nga na balotangaka kaka komba mobali na nga pourquoi pona nini parce que boyebi ke ta mosusu nazalaka na ye boyebi ke nazalaka mwasi na ye mais mpona nini otila bino griffe wana griffe eza déjà kombo na nga bijou d'or ça c'est mon eza griffe na nga mais notanga bino kaka kombo na ye mpo bosala nango nini mpona bosala nango nini etali mutu te nga kombo na nga bijou d'or c'est ça mon nom esili totika koinfiance baninga yango nde moto ezotindaki oinfiancaka moninga makasi moninga abomi ya ye libala moninga akomi kobima na mobali na yo parceke yo moko olingaka tapage akombo ya mobali na yo trop yango bandeko tozwa mayele likambo nyonso to eza ya kondima te soki mobali na ye aza danger tika ye bavivanaki danger na bango koboma ya yo te po okoya koboma ya yo libala omoni mpenza ke okomi mpe na mobali wana danger wana ezalaka nango te makambo nyonso tomona mwasi wana intele abandaki koloba ya lokuta apusaka bavoitire na ye azwaka yango na bakredi ye moko o mobali nanga asombelinga o mobali nanga apesinga mbongo o mobali nanga akuta asalaka nga boye o nazalaka na karte ya moviable nazalaka na karte ya banke ya mobali nanga nazongisaka boye yo na nani soki ozwa chance mobali atikela yo bomengo nyonso tu wi epesameli mutu nyonso tu te gardango mpona yo moko ozozwa mobali ozo koexpose bato nyonso tu soki kasi okutani na mutu ya mabe okutani na mutu moko ya mabe mwasi moko mpe atemba alobi bon nga mpe naza ya besoin mpe kaka namona eloko oyo olobaka apres nsima yango leli lokola mama na biso naomi alelaka soki ozwi chance ozwi mobali ya malamu mwasi ya malamu garde mpona yo moko parceke epesameli mutu nyonso tu te okoya kotinda bandoki bafungola misu okoya kotinda bato basala soki bisalasala mpona bazwa mwasi na yo mpe bazwa mobali na yo mama bijou d'or vraiment nakomi na suka baimpressionniste baza ebele eza na mutu mosusu azalaka wana alingaka mpona sala soki ndenge nini aimpressionne bino bomonake mobali na ye asalelaka ye tu mobali na ye apesaka ye bomengo na soki tolandi mpenza na vrai dire ntango mosusu eza nango bongo te mwasi oyo mama bijou azongeli lisusu ozwaka dani salite ya chambre na yo tiaka yango boye bato nyonso tu batala bakamaradi nyonso tu bamona eza mabe eza défaut eza défaut vraiment nga mala olobake ntango mosusu orataki mpenza éducation parce que éducation eza bongo te éducation bapesaka biso na baparent na biso ezalaka kobomba makambo mwasi ya libala il faut oyeba kobomba makambo na yo ya libala na yo mwasi ya libala lobaka n'importe quel makambo te mwasi ya libala bimisaka salite ya ndako na ye libanda te mwasi ya libala bombaka bozwi ya mobali na ye oyo apesaka ye bino bomona kaka ke bijou azalaka bien azalaka heureuse esili mobali nanga asombelinga voiture bomona kaka nazopusa te il faut d'abord koyebisa no mobali nanga asaleli nga boye mobali nanga azongisi nga boye ondike nazosutukela yango parceke epesameli ngai eza devoir ya mibali mobali soki azoyede mwasi na ye oui c'est ça parceke eza devoir na ye bongo sikoyo na osala yango chantage pourquoi soki ozosala yango chantage seke ondimaki te bato basalaka chantage ta mosu andimaka te kenga na kokozwa mobali asombela nga boye mais tellement loko ondima ozala trop sire na yo ata mobali asali eza mosala na ye bono abeta lisolo poko nalingi bino mingi bozala toujours na bino tv bondo kutana na masolo ya moderne donc mes condoléances na bamosi nyonso to esika bozali parce que nayebi ke tokufeli oyo aza cher mpona biso cousin na biso na kombo ya Fifi Gwango donc nzamba yamba molimo na yo frère nanga donc nayebi ke eza nzela na biso nyonso tu toswetaka yango te tolingaka tokóma na ba 100 ans ta 101 nde moto akufi wana vraiment ke omoni bakoko
osilisi penza mission na onzamba tinda kyo na mokili nde okenayo. C'est ça. Mbote na ba copine na nganya surtout maman Jolie na Belgique oyoki vraiment lisolo ya maman na biso lisolo ya maman na biso Naomi na se kopesa yo pasi oyebi maman Bijou toza na masolo na biso tosolo la ka toza na ba limite jamais ko betela nga masolo ya papa na biso ti na ba chambre epinga pe na tie lito inazo yoka toza na ba limite ndenge moko pe maman na biso Magi toza na ba limite. Maman Bijou akotaka na kati te po yeba soki ozala ndenge nini soki ndana nga sombela ko nini non. So omoni oza pe na camarade moko azokota o na kati kotuna o ba détail nyonso to ayeba c'est très dangereux. Maman na biso Magi na Belgique, maman Bijou apesi bambote, Bijou la Blanche na Congo, bambote yango yo na pesi mutu nyonso tu oyo alandaka nga bambote na ye et puis ba merci na ye na pesi maman na biso Claudine na or na yebiki ozawana o soutenir nga o partager ba vidéo maman Bijou alobi mingi na batu ba soutenir nga na moni pe Fatou mwasi ya papa na biso Jean-Marie na Belgique maman ya Roxane na moni pe Fatou Boka na Colonne ba bisou ya yo na moni pe maman na biso Émilie na mona maman Émilie na ba commentaire na Colonne na mona ka na ba commenter vidéo oyo ko sala maman Bijou dort bien maman Bijou dort alobi mingi na batu ba soutenir nga partager vidéo oyo pe pesa ndeko wana conseil po ndeko wana afungwama po ndeko wana tamsu makambo sala amuna ngasala amu malamu tamsu makambo sala amuna batu ba sepelana nzo to sepelana ngote bozwi na o mobali na wa pesa kayo eza normal mobali na o asalela yo. Pourquoi publicité nango c'est que on ndimaka te ke kokozwa mobali asalela yo. Donc mutu aza sûr na ye ata mobali asalela na beta lisolo te na beta mbunda te ke mokili mobimba boya to banda kobina basalela boye non na mérité yango na lingi bino mingi. Bisous. Et mbote na maman Béa. Merci beaucoup maman Béa na Zindof kwa nazo bossa na o mikolo yo ndem to soutenir maman Bijou. Continuez ko soutenir nga talakaka na lela ba vidéo tindela nga chaque dimanche na 19h boya to sameli longo balobi sanzambe mobulu na bossa le sous groupe na nga moko ya les amis de vidéo suivi ba bisous na bino et puis toza na groupe na biso ya WhatsApp to teka biloko na biso na ligne. Oza a besoin ba kotisa o potala ba arrivage komela maman Bijou numéro na yo to kotisa na groupe wana vente en ligne okozala jamais d'ici mbote na bana na ngaya soto esika bozali maman Bijou do alinga bino mingi naza tata mwasi naza mama leki naza mama kulutu naza nyonso ba nièce na nga ba neveu na nga bino to esika bozali maman Bijou do apesi bino ba bisous bye. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que maman Bijou d'or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'or a besoin d'un ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.